est-ce que vraiment bato baloba makampo na prince Zuma bimi ko bimi lokuta Zuma bimi lokuta Zuma bi ya prince babenga na lopanga Colonel Manoka si émission ezali Zuma lobaki yango abi soda na kuta bwaka biloko libanda nzoka prince avanda kapa Manoka Nathalie siku Nathalie oba finga prince Luamba na loyenge lupango na prince Luamba afutelaka vraiment bato bamoni yango déjà na TV bomona lupango Zuma lobaki babenga na prince lobi anniversaire amoni ezali kuna na kati ya lupango wana esika prince afutelaka ndako neka soko mati likolo etage ndako kote batiaki etage na ye ngambu na ye kote batiaki biloko olia so mati tout droit porte à liboso porte à prince ce qu'on a fait Nathalie au Zuma on va ki ba bengana ta muninga futela na appartement ko futela wapi ya kama l'école na mokongo place pongi ekutele na bar na matanga na mutuka bato alali ne kaka on a voulu déjà ne obetela ba réalité na bon ba idée nga kan c'est déjà avec déjà moi ici ka ba azo sika tandis kuta ne sika ola ta ola na jama ne bambula pezo yati yango na olobati yo riba mbule ya suko bambule ya mama Zuma ola na maya kalamu ala maya kalamu mama ina maya kalamu bango ezaka neza bombo da mbula makaso ebandi ba mettre volontaire ba bimaka ba okene mbanko so ba mama mikolo ba mama age wana ba okezo na ba bébé bo ba bimisa ba bimisa bango ba matana bango prince Mama solo. Non, non, kamba solo. Biso vani wana. Sona kosi. Non, tu as écouté moi na. Nzambeka. Muto analoba opération péché maman Zuma. Ye mo ayebi. Na loba no po okoyoka mawa soko tele sika mama mais muto ngoso kazo ya ko finga emso prince kwa kata mawa azuye amati na ya taipa na kuna ala kata mo libanda wana. Zuma botika osaka ba fantana na ba TV tandis que bwana beloko te. Voilà, bien kasanga en tout cas na mon week-end de gars kitoko Belle Vie TV déjà 7e épisode déjà. Ça la film. Se partage aka. Ya. OK. Omona. Cha TV tina netinga na zabu kaka ne déjà YouTube au solo là. Oui bien. Ya na. Na bano TV na WC. TV na WC. Non lo bana, o va imana WC. O sa no système o la ka film Belle Vie. Est-ce que bino o sala rango? O sala rango te. Motika biso na distraction, biso na meza promotion ya film na biso, total la film na bella production. Donc pour Belle Vie c'est ngambongo te. On senga biso nini? Ozomona asa eloko osenga biso te beaucoup plus soutien les arake to consommer film na et to sali ka promotion ya film na biso et que les liboso etalama c'est ça. On va partir quand ça très bientôt commenter ngana yo. Ko sansa na famille bote mobimba même na 20 mai pour un événement etikala dans les annales etikala na histoire même na stade des martyrs et un événement des alaka famille bota moi événement de bato moi ba asala ki na poto na moi basala ki ya ba niveau wana mais moi ce que na ndenga ko Kinshasa ko sala est vraiment ko etika la historique Belle Vie que d'arena OK na arena on sala à spectacle na Adidas Arena on sala oui avant na sala on na Adidas Arena face à on awa et puis to sala ngoto ngato sala on arena na biso to mone silité to c'est na faux stade de martyr très bien Belle Vie vraiment la stade de martyr ezala waouh to sala mais ils sont formidables. Aux hommes, oui. Basi Mibali tout ça, bah se réunir dans le stade, tout ça pour un spectacle open. Moi j'ai mon niveau kaboloma, na moi mon numéro boy. Moi déjà Belle Vie, aza déjà na makila wana. Au moins que Belle Vie aza déjà na makila na tala sortie ya ba maman na Londres. Ozomona clôture ya mois de femme na Londres. Ovando tali sous Belle Vie na nini na dîner fraternité na Belgique wana. O senti que basi mibali ko ba papa ba responsable ba taki
batiaki ba concours ezaki wana tomonaki papa na biso ya mondele na bosani kombo na ye aganaki écran na ya plasma ya monene baganaki mwa nini osante déjà moto aza déjà na mwa aura wana déjà eza donc mpo tosala bamartyre wana eza kaka kena toluka date sensibilisation na biko olobaka kitoko makasi ovandi mpena boye chaque jour olobela yango totolango tala naoloba no eza idée moko boye c'est pas donné à tout le monde. Ozomona faut mona kaka batonton famille bota baza baintelo est-ce que idée ozuma komemela ngo ya Silas to bishop idée vraiment boy bishop mako vanda amemela ngo ya Silas je ne crois pas, je ne pense même pas bango ba ko kosa toujours makamba lokuta baza na lokote yango moni ba vidéo na bango lekechu ve Silas azan zamba mutute ve Silas azan zamba mutute Zoom za mutalokuta famille bota révoltée Zouma. Regardez ce qui va se passer ici. Regardez ce qui va se passer ici. Et aux moyens de côté confrère que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Et aux moyens de côté confrère que oui silanzamba mutute. Les que tu silanzamba mutute. Kuna be Miss Lolo, belle vie. Ndolanga mwasi. Geste no sali la patrona. Na moni vraiment ko zande ko na biso. Le bon archiva. Ya na oloba na yo. La patronne. Regardez ce qui va se passer ici. Belle vie la patrona. Ah, ndolanga mwasi geste sali et prouver que olinga biso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Belle vie la patrona. Ah, ndolanga mwasi geste sali et prouver que olinga biso. Merci beaucoup. Merci vraiment. Belle vie Kandi. Obana makambo libosa batebele. Nalingaka yo. Oyebi nalingaka la patrona. Ah le kechu. Obike bana baso baza kanda Oyebi balinga ve Silas cité. Balinga mo ete. Inolo bano basala ka semblant. Bon bah évoluer bien, bon il y a Bazako évoluer bien, Bazako évoluer bien. Miss Lolo que kota libala na kankokolo. Bakolo nga Miss Lolo atana nini te place azarana na suka mboka te ba bimisa ta de bonnement te. Bango batu bazolia bien. Suka mboka. Ya yanga no vana suka mboka na dobo, soki dobo, do soki bo ni ba benga soki. Wa do. Na première wana ezarondé flat moni ya koti kuna sokoli alatima bilamba avant la plateau à 7 ans aussi ça 17 et wana kama l'école akomi ko yunga na kapela e akomi na kapela kasa tourner ka bomba peka soloti akomi na kapela vandi eloko zuma tombo lipeka naye omona ba ko sanga ba ironie ba sembla pamba tande te kumani ekumani obi nga so na ekumani arana non nga da so na tia déjà to chaka lokola papa ya biso Constant Mar so déjà na capacité o tia déjà Constant Mar micro na capacité ya kotia Gentini Ngobila taka ba prêtre na okende papa na biso Gentini Ngobila naza na pouvoir ya kotia lokola papa na biso André Kimbuta micro naza na temps ya kotia lokola papa na biso Général Patience Kasongo na temps kotia ye micro ya bon nazongi so na temps ya gola wana kumani omikiti na que no tia jibe piana papa chéri micro na biako ya ko ya gola te siko fo mona omoni je koyoka ngo na baloyenge te oyo eza lisano na biso elingi ebanda dasi ebandi ozomona ya lobi aza makasi na kokota na baje na biso oyo aza ma makasi na kobaluka na potopoto ekumani manga na yeli ye boye mpo moku yango na olongola kombo ekumani na bengi sikoyo na kombo na ye epuis sikoyo na bandi kotandele nde bababola ye nde bayita ye nde batumba batokisa ye bakalinga ye basala ye ya sauce basala ya bouillon nandi koloba ngo siko nandi tala bango basilamaka na loba nawo bongo ata ye moko yaya
Voilà matière. Yaya ata moko yaya. Obi yaya chance ba papa na biso ba franco ba kenda ka va. On a le bonheur de Kamasolo. Ba papa na biso Carlito ba bongwana. Le soir bon on a été après. Yaya. Yaya sa kota da a koti da pa batuwa nyoso tuwana. À côté moi lisungito ndeni. Lisungi wapi? Lisungi wapi? Ya zobanga ta ba mbinga basi wana te. Abanga ta ba aja ba mama wana te. Matombola mibali na bango azaka na ajini. Tala, obi na vanda mana tala. Akufa na baneni ngo. Tata fongo kufa na baneni. Ba fongo ba kufa ta na ba nona tite. Ba wana so ba 89 ans zo ba maman misia. Déjà. Non la religion le loba na sœur. Ba papa na biso kabasele ba kufa va. Non loba nao. Sika. Déjà. Yaya soki ba fongola ke misute. Mais peu ba chance na ya. Ya ba chance te ya kindumba. Ya ba chance ya kindumba. Yo na aja mukie, ozo mema ba tata ko bota yo. Ye atikala kozana ba légèreté te morobo. Yaya na ba légèreté to bota tata batundeni. Ozana ba légèreté te. Ma président nanyo ba zonde ngeni. Yo mta légèreté te. Okiti na génération ba ministre ba ye lobby ande ngeni. Ekumani. Miseni. Nzambe. Tala nzamba batela rayo ko pe bisiko tambola nzambe azaka na po mabobisa yo. Ozomona. Okiti na ba musicien ya ba lobby ande ngeni. Yo muta légèreté te. Ozo sa nina mwana mbali ya bato. Nzembo ngona bosa na nzembo mama mobali wana nza. Lo mabe muto ko la ya tete. Alobi de mère nyanga za impoli. De mère nyanga da sans éducation. To zouavement to zu mwana ya tete. To zu micro baladère. To tamboli na commune de mère abotama. Et puis yeku toroke na biso ba limité wana te ba lemba wana te longue histoire. To yeka na kapela na bango wana na ezo na bango wana. To ba na ezo. To ba ndiko ya malema to komika na kwa baboro. So to sisi na baboro. To koma ba kobi kesi to komika ba kwandu ba bato ba maso mabanga. Kutuna te mona shile boy ndenge nini? Ye kutuneza bo tirmo moko kena ye. Ko imoko zuye. Mwana mabe boy na boy. Nga moko combien de fois de fomi na benga na ye. Ofingi de mer nyenge mpoli. Mono bazo kate na kiti, ba kate na douche, ba kate na toilette, place nyonso likola bofort. Awa pe nga za facilité so ma champagne. Ils ont facilité so ma champagne yo. So ça bon ça na parler le rôle ça. Ya, na loba na yo. Mwana ba violer na école, ba violer na école na classe, ba benga na école. Oye na TV na uniforme. Bo yito yebe so na TV famille. Maman mabe maman Sony. Ozo permettre papa wana abima na mwana nda ku famille ya. Ba violer mwana nda ku famille ya ivanda. Na yebi makambo na TV. Tika mibali na biso, okoti na génération na biso lesbienne. Na yebi angote. Tete lesbienne makasi na yebi te. Bano benge dadi ndenge ni. Molimo ya na biso pe mana kimia. Abana bana. Ye. Ya bina batebele. Abana batebele. Ba batombo na ka ki lesbienne na dipi ya 7e bagarre. Bango ba dembela ka 7e bagarre lesbienne, 7e bagarre lesbienne. Ya tete ye mo bano benge dadi. Ya tete bano benge dadi. Bango mabanga mozo putala rétroviseur na moko te Sony oye awa na za makamba kimpese na za makamba ba comédien ya tete yaka na makamba ba comédien na to zelo ro sepela. Mais ça fait déjà plus ou moins 2 mois depuis ma maman. Te 2 mois te auto ko bandela ngo lisusu awa auto bandela ngo na nushka awa
abinga naza émission o afinga yams alobi alobi si abinga naza na makamba ba comédien kala mite na oya nango ya tete ya kana makamba comédien no sepela yo bombel bon ya bat ba sepela ba innovation eza Bernard Situmbate ba fâché Kalombo te Voilà, mesdames et messieurs, l'amour le plus noble, c'est de l'homme qui donne sa vie pour sauver son ami. C'est ce qu'a été toujours le cas de votre humble serviteur américain, à la merveille de la presse congolaise. Nous sommes sur Gemima, IBL Télévision. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Vous êtes là à Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez nous capter. Surtout, merci à vous tous infiniment de cette patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Surtout, merci de nous choisir à nouveau pour vous informer. Et le travail nous oblige d'aller chercher les informations pour vous informer. Je dirais un grand merci à vous tous infiniment. De la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est de commenter, partager, abonnez-vous dans votre chaîne préférée, Gemima, IBL Télévision. J'ai rendu bon hommage à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie surtout, qui nous préserve toujours de rester en bonne santé pour travailler. Surtout un grand merci à Exode Mikeb derrière la caméra. Un grand merci aussi à Gemima IBL, les gros bébés de la presse. Un grand merci à mon vieux Jonathan Ngoma Grand Lion. Un grand merci à Boutique d'Abima, à Yaya Ngoma. Un grand merci à mon vieux Trifen Mbumba, à Benzema. Un grand merci à Paris Sepakalingo depuis Londres. En tout cas, on est ensemble et sur ces très beaux plateaux pour vous informer. Je suis avec Bianca Azanga, moi en tout cas, famille Bot, en tout cas, ravi de partager ces beaux plateaux avec lui surtout. Bonjour et bienvenue Bianca Azanga. Ah oui, bonjour, bonjour à Merkengoma et bonjour à tout Rabiso, vraiment, famille Bota Mobimba. Là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Raigoshi. Maman Thioma, YouTube studio na bango tabita ba comédien ça yo vraiment ba rozalate. Merci beaucoup à toi Dongolé Sanzamba Versas. Merci à Odette Lesa maman la Luciline. Un grand merci à Karine Izanga Jocelyn Kialuta, Patricia Branco, Nadine Kialuta et Ada Jolubandia Domer agence Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwa Rose Mingazali Bibi Chumusswamba décoration le roi célèbre Christian Ngoma. Ma bon séjour à Mamita Dina. Et pourquoi pas la grande H, maman Sakina, la maman chérie à moi aussi. Merci à maman José Doussalisu, maman Niba Super, maman Ningoya Mputu. Un grand merci à maman Gina Mabiala, pourquoi pas papa Goda Eliko. Merci à papa Alengui, vraiment. Merci à Exode Mikebo Aza derrière la caméra américain. Bah, question à yo et puis Biano Yangai. En tout cas, maman Bianca Zanga, un grand plaisir de vous avoir sur ces très beaux plateaux. Vraiment, surtout couleur et tout, pas nous autres. Vraiment, donc Babi Bano Bazala Pembe na Bellevue Bazala toujours chic au cas où mon maman vraiment. Ma santé Kitoko. Non, peut perdre. En tout cas, la famille, à moins qui grand frère qui est menacé dans la maladie, je ne sais pas pour l'instant. Non, non, ça qu'un hôpital, non, dans un hôpital, il faut un mois pour te kauka, tanaka. Donc il faut bima, il faut battre ni ma belle ngoni ni ko prothèse. Prothèse pour du ça au 4 qui a mesure. OK. Il faut battre prothèse pour bima dans un hôpital. Dit que nous avons Bellevue vraiment en salle. Famille Bota solo. Famille Bota, oui. Ah, famille Bota toujours. Ah, le bagarre, t'es bien. C'est bon solo, tu vas solo là. Famille, oui, famille Bota solo, toujours. Famille Bota solo, toujours. Famille Bota tigaraté. T'as déjà biso na biso moto sunga nanka. Ozomona. Ngama na vanda boye na sortie ya maman na hôpital, to maman avec na hôpital. Na vanda ma boje mai belle.
Omona à solo là ozomona oui famille bota déjà biso moko nanu d'abord toza na esprit ya Poutine pour Poutine asungaka edaka solidarité complémentarité et puis côté la peine biso bano to la peine ça ma colonie donc famille bota oyo toujours famille bota oyo toujours en tout cas c'est pour moi un grand plaisir de l'avoir sur ce très beau plateau Bianca Zanga et moi 2-3 jours de mon année en tout cas week-end elekinde non week-end elekinde nango ça va ngolo nzambe lobi tozaki biso nyonso to famille bota ba tonton munu ba mamundu ba Exode Nikebi Yamsiambe donc tozaki maman famille bota tozaki na anniversaire ya notre princesse en tout cas oui vraiment c'était bien passé donc joyeux anniversaire à toi ma fille donc ezaki vraiment kafu ozoka kafu tara to kimia rokima tokimia kokima mais tokima nde singa mena masanga parce que bata masanga bakimi masanga vraiment bayaki na oloba no bato masanga bakimi terme teyaki kare yaki te bakazie bato masanga bakimi solo non na kamwe ndoka pe ezona melaka melaka kamwe en tout cas donc les cas vraiment bien donc week-end ça va ba prière après prière to ino kutana pa prince en tout cas est-ce que vraiment bato ba loba ma compone prince Zuma bimi obi ko bimi lokuta Zuma bimi lokuta Zuma obi ya prince ba benga na lopanga Colonel Manoka si émission ezali Zuma loba kango abi soda na kuta boka biloko libanda nzoka prince avana kapa Manoka Nathalie siku Nathalie oba finga prince Luamba na loyenge lupango na prince Luamba afutelaka vraiment bato mamoni yango déjà na TV bomona lupango Zuma lobaki babenga na prince lobi anniversaire amoni ezali kuna na kati ya lupango wana esika prince afutelaka ndako neka soko mati likolo etage ndako kote batiaki etage na ye ngambu na ye kote batiaki biloko ya olia so mati tout droit porte liboso porte ya prince siko na vai Nathalie Zuma lobaki babengana ta moninga afutela na appartement oyo afutela wapi ya kama l'école na mokongo place ipongi ekutele na bar na matanga na mutuka bato alali ne kaka on a déjà né obetela ba réalité na bon ba idée na ngaka c'est déjà azoki déjà moi ici ka ba azo sika tanda sikuta na sika ola ta na jama mais bambula pezo yati yango na olobati yo le bambule ya siko bambule ya mama Zuma ola na ma kalamu mama ilema ya kalamu bango ezaka nde eza bomoi ya mbula makasi ebandi bametre volontaire babimaka baokende mbokoso bamama ya mikolo bamama age wana baokesa na babebe boye babimisa bango baomataka na bango prince naoloba likambo solo biso ovandi wana so na kosi notia kutemwe nani Mouton analoba opération péché maman wa Zuma ye mo ayebi na loba no po okoyoka mawa soko tele sika mama mais muto ngo soka ko finga emso prince kwa kata mawa azuye amati na ya tepa na kuna ala kata mwa libanda wana Zuma motika osaka ba fantana na ba TV tandis que bwana beloko te voilà bien Zanga en tout cas na mon week-end de gars kitoko Belle Vie TV déjà 7e épisode déjà na assimé le film a déroulé très bien et au kolobani par rapport ya film on a na chaîne vraiment donc là on le voit au début loko tonton Blaise azo sala oui ça arrive hein moi ma sangeza ma bête mais la mère kolangwa te mais avec modération pour ezana ba kwiti mususu tongo metani yo mo ozo mituna na komena ndako ndeni mais nzamba na bato elo zo accident te okuta na kuluna te eloko te okoti pe na ndaku olali osanti badimension bakuitu wana ye mosiko oza komituna nakoma ndaku ndenge nini namelaki ndenge nini natambola ndenge nini aza komiyeba te po ti papa Blaise avanda na bar Bellevue aleka papa Blaise abenga Bellevue bavanda amela masanga amiyeba te ke akendaka na Bellevue
mapango eza combien avenir à papa Blaise Mabel va kotika wana effectivement zemi pe ezali zemi eza ya 2 semaines na 6 jours OK c'est to tiens comme le cas 7 jours 7 jours ozomona musique dans la réalité film obedient tout le comme 7 jours ozomona siko so to vandi ta to ta ba bloka bon mozo wangana na yo tandis que muta ba normal kamba solo papa ozala kinanga yesu ka omona ba vanti na yebi yo te ba ni ndenge ni est-ce que belle va ko kosa ma vande ka boyo yango ko kanga maka na mobile na makasi to ndenge na sia masanga oui na sakwiti oui maman seulement la bible tout le monde l'autre na bana évidemment donc histoire mo très bien ozomona kuti zelo ko mabe to moni kuna pe mami la bi pe mwana ozonga te tala Pierrot anglais azolakisa bana classe. Très bien. Ah, Davina à poil, la fille qui dérange. Aqualisation. Ah, man, anima kwa kala ya yango bébé sempoi. Na olobano. Ya koyoka te, ya komona te, ya kotika te, ya simba benda vraiment. Pierrot azopesa bana anglais nini o Pierrot azolobana bana wana. Tala Karine ya Madonna uniforme. Tala kuna pe Maria kuna pe akoloba junior apona ah nzambe nanga puti en tout cas tout ça compliqué belle mais film ndenge zokende mais comme ça biso atala 50 épisodes diko ah mais asuka na mingo ceux qui chance to kena 17 ceux qui chance ala ouais mais alors on ça me pousse la bien akoma ta tour na 20 et là pas me coucher la bien mère obi ba nigérian so bazora moi tant que ça la barrage trop dans le film pratique dans sentiment pour moi film moi bien mis en 3 épisodes bah toi même sur la 2-3 tables pas possible parce que biso na système ya Congo mère à kendaranango mais lingo que moi troté on comprend moi 10 épisodes moi 12 tes mères toi attends à ta 20 attends 20 na biso film oza makambo junior ye wana pe balingani dia na Keni na Keti OK ko junior azaki mobala Maria talela te la Maria akobanga te ba parents mobilité trop bizarre ah parce que junior alingani na Keti tala place sikoyo te gras na papa JR pour papa JR akosi ya Maïke Marie-Hélène te gaza cousine aye Agnès na ye nzoka za makango ya papa JR mwana na te gaza na ye bebe na biso mokie wana mwana papa JR au moins film nezokende asime nani aza koasime ah Poutine bravo belle vie omona siko film aboyo talité mais quand on a belle télévision oyoka goût ya film moi to loba mingi était parce que histoire ezanane to simba à partir muso moi ba to pesi da fin ah mais ke ba belle vie par misi pesi fin par rapport à idée na yo na idée na été OK mais on a trouble abiso fort en tout cas vraiment on senga na ba mélomane tu ya famille bota en tout cas to kota to consommer film na biso to consommer ma film to tala film tout peut-être la maison peut tomber ata ba 3 millions de vues wana c'est facile na famille bota tous en nombreux te donc yo zo ko côté na commentaire moi na souka ta la film effort ni yo ça na ta la film so partage aka ya OK omona cha TV tina net ngana na zabu kaka ne déjà YouTube au solo là oui ya na na bono TV na WC TV na WC non lo bana o va na WC o ça no système o la ka film belle vie est-ce que bini o sala rango te botika biso na distraction biso to na meza promotion ya film na biso total la film na bella production donc pour belle vie c'est ngambongo te on senga biso nini ozomona asa eloko osenga biso te beaucoup plus soutien les arake to consommer film na ye to salika promotion ya film na biso ekende liboso etalama c'est ça. Merci beaucoup Bianca Zanga neto solora une question qui m'a été montée je pourrais quand même te poser tes ala bana na JR Ngoma yango JR Ngoma saloni JR Ngoma moni Bianca Zanga lobia na saloni JR Ngoma na ka le partout non tindela tindela JR Ngoma ça JR na bela posa taille S kaka taille S azimba non en tout cas Bianca Zanga yenga ka neto sola lelo
na obi famille bota bo rebelle. Est-ce que maman Belvia Rosata parmi ba innovatrice ou bien ba roya na mpepemo boye parce que tout le monde a trop na côté musique. On a le bani par là. Tout le monde a ba star, ba beta ba concert ba stade des martyrs. Na ba 20 mai. Est-ce que mère, je pense que Soros va partir au ça très bientôt commentant manayo. Ko sansa na famille bota mobimba même na 20 mai pour un événement etikala dans les annales etikala na histoire même na stade des martyrs et un événement des alaka famille bota moi événement de bato moi ba asbasala ki na poto na moi basal ou basala ki ya ba niveau wana mais moi ce que na ndenga ko Kinshasa ko sala est vraiment ko etikala historique Belvio que d'arena. OK na arena. On sala à spectacle na Adidas Arena. On sala oui avant na sala on na Adidas Arena face à on awa et puis to sala on to sala on arena na biso to mon silité mais to c'est na faux stade de martyr. Très bien. Ben vraiment la stade de martyr ça la waouh. To sala mais ils ont formidable. Aux hommes oui. Basi mibali tout ça, bah se réunir dans le stade tout ça pour un spectacle open. Moi j'ai moni ezo kaboloma na moi moni moko boye. Moi déjà Belfast aza déjà na makila wana. Au moins que Belfast déjà na makila na tala sortie ya ba maman na Londres. Aux hommes clôture ya mois de femme na Londres. Au vando tali sous Belleville na nini na dîner fraternité na Belgique wana o senti que basi mibali ko ba papa ba responsable bataki ba concours ezaki wana to mona ki papa la biso mundele na bosani kombo na ya gagna ki écran na ya plasma ya munene ba gagna ki moi nini o senti déjà mutaza déjà na moi aura wana déjà isa donc pour tout ça ba martyr wana izaka ke notre luka date sensibilisation na ko lo ba kitoko makasi vandi pena boye chaque jour lo belango to lango tala non lo ba no eza idée moko boye c'est pas donné à tout le monde ozomona faut mona kaka ba tonton famille bota baza ba telo est-ce que idée ozuma ko memela ngo ya Silas c'est que ça comprend on a mis mambo na tête tika mambo na to bishop idée vraiment boye bishop mako vanda amemela ngo via Silas tika mambo na je ne crois pas je ne pense même pas bango ba ko ça toujours ngamba lokuta baza na lokote yango mo ba vidéo na bango lekechu Vesila sazan zamba mutute. Vesila sazan zamba mutute. Zumo za mutalukuta. Famille bota révoltée Zuma. Abi vesila sanzamba mutute. Lokechu. Vesila sanzamba mutute. Zuma. Va. Zumo zalaka na rage. Système va. Nazo yebisa. Kuna be misilelo. Belle vie. Ndolanga mwasi geste no sali la patrona na moni vraiment ko zande ko na biso le bombe archiva ya na oloba na yo la patrona belle vie kandi obanda makambo libosa batebele na lingaka yo oyebi na lingaka la patrona le kechu obike bana baso baza kanda oba linga vesila cité ils ont le salaire à semblant. Bon, bah, évoluer bien, bon, il y a bien. Évoluer bien, évoluer bien. Miss le là que quand elle va na kanko kolo. Ba ko longa miss le là ta nini te place azarana na suka mboka te ba bisa ta de bonnement te. Ba ba tu bazoli ya bien. Suka mboka. Ya yanga no va na suka mboka na dobo do soki dobo do soki bo ni ba bega soki. Wa do na kati kuna. Côté na bango de 17h ozobanga. Mais 17h éclairage non. Non, lo bano côté na bango de 17h ozobanga nzoto malili. Écoute 18h osepelati. Nini? O bako kato likolo te kuna. Non lo bano suko bango bato babenga ke non tozana nani boye, tozana ba nani boye. Bako longola bango te na suka mboka te place bazaka bazolenda ko atana babenga atana ma crevette awa. Et ça peut mener. Très bien. Ozomona bana loko te zuma ota mwana saki mukongo saki odo. Akute na plateau, akoti na plateau soko so plateau on pesa na douche ne pesa na nini kuna pesa na première wana. Et ça ronde flat moni akoti kuna sokoli ale alati mo bilamba avant la plateau à 7 ans aussi ça bo 17 yona kama l'école. Akomi ko yunga na kapela e. Akomi na kapela
kasa tourner ka bon mapeka solo ti akomi na kapela vandi eloko zuma tombo lipeka na ye omona baya kosala ba ironie ba sembla pamba tant nete ekumani obinga so na ekumani akana nono nga da so na tia déjà totiaka lokola papa ya biso Constant Omar so déjà naza na capacité ya kotia déjà Constant Omar micro na na capacité ya kotia Gentini Ngobila taka baprêtre na okende papa na biso Gentini Ngobila naza na pouvoir ya kotia lokola papa na biso André Kimbuta micro naza na temps ya kotia lokola papa na biso Général Patience Kasongo na temps ya kotia ye micro yaya bon nazongi so na temps ya gola wana kumani omikiti na okende tia jibe piana papa chéri micro na biako ya koyamba ya gola te kasi siko fo mona omoni je koyoka ngo na baloyenge te oyo eza lisano na biso elingi ebanda dasi ebandi ozomona ye alobi aza makasi na kokɔta na baje na biso oyo aza ma makasi na kobaluka na potopoto ekumani manga na yeli ye boye po moku yango na olongola kombo ekumani na benge sikoyo na kombo na ye epui na yaya epui sikoyo na bandi kotandele nde bababola ye nde bayita ye nde batumba batokisa ye bakalinga ye basala ye ya sauce basala ya bouillon nandi koloba ngo sikoyo nandi kobitala bango basilamaka naloba nawo bongo ata ye moko yaya yaya ata ye moko yaya obi yaya chance bapapa na biso bafranco bakendaka va onaloba no likambo solo ti bapapa na biso Carlito babongwana yaya ya da sa kota da akoti da pa bato wana nyonso tu wana akota moi lisungi to nde lisungi wapi lisungi wapi ye azobanga ta bambinga basi wana te abanga ta baaja bamama wana te matombola mibali na bango azaka na agini tala obinga na vanda mwana tala akufa na banini yango tata fongo kufa na banini bafongo bakufa ata na banonanti te wana asi après 89 wana ozoloba mama omisia déjà noloba religion lelo bapapa na biso kabasele bakufa avant noloba nao tika déjà yaya soki bafongonaki misu te mais mpe bachance na ye ya bachance te ya kindumba ya bachance ya kindumba yo na age ya mokie omema batata kokobota yo ya kindumba ko bango botala bango nde balobaki ono biso tozala nani zantoura ville te mpo so oke na boulevard wana omonaka batielele ya sepe mwana afanda ete bakauka matonge mwa moke bandal bavile wana te mwana obeba yango moni yaya bazwa ya van babaka milieu civilisé te muta koso te eza milieu civilisé te mpo soki eyake milieu civilisé yaya balingi bazwa ye te eya bazwa ye na agini oyo batama soki ozwa exemple ya ville dans yango mpo na ye donc comprendre ke nakotya chance biso ovandaka na cornel ebeya kala da tolongwaki deya chance mpe deya cornel ebeya toumelaka te toye na biso mpe kauka chance omoni bacompagnie nde chance atelekanga bi papa awa te badege bazalaka banani bazalaka papa awa te atobeba awa te ifo tokende kuna obima sikoyo na bacamarade tata nango omona sikoyo mutu loka ekumani ovai na plateau oyambi mutu oyo aza nanu na valeur te na niveau nanu te oya alobi ye aza moto ya niveau ekumani alobi eloko moko ekumani alobeki alobi ye atikala kozala na balégèreté te moko boye yaya na balégèreté tobotana tata bato ndeni ozala na balégèreté te baprésident nani oyo bazwa ndenge nini yo moto ya légèreté te okiti na génération ya baministre baye lobilobi ya ndenge nini ekumani miseni nzambe tala nzambe abatelaka yo mpo
Pe si ko tambola nzambe azaka pour en tout cas vraiment ozomona okiti na ba musicien ya ba lobby en ndenge nini yo muta légèreté te ozosala nini na mwana mobali ya bato nzembo yango na bosa na nzembo mwana mobali wana nzambe epesanga nzembo yango ekoya kaka ekoya nzembo yango nde kimi j'espère kozongela mwa nsima nazongela yango nsima bazalaka mpe nini oyo epa président na biso Fabregas azalaka pa Fabregas azalaka pa Fabregas andosani ano oyema pa Fabregas mokita sikoyo na génération na ye oza mabe mama oyo onga aza malégèreté te biso tolobaka toya bayoutube na balégèreté te bino mpe boyeka na balégèreté te oza lokuta mpona tata bato zanga wene mutu ya balégèreté te respect na bandi carrière na nga na respect na kokoba na carrière na nga na respect batangela nga tata bato nini nga na zwa msu baoffre no ye te keba batangela nga tata bato que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Bango ka se noyer wana ngai te bango ne ba se noyer banga attraper au lobby na loba na yo ozomona au moins na vie ya kozala na bitite te kobimisa mabe ya bato kozala na bitite kaka te ke ovandi elo moboye ozoloba mabe mutu okola ya tete alobi Demer Nianga aza impoli Demer Nianga aza sans éducation tozwa vraiment tozwi mwana ya tete tozwi micro baladere totamboli na commune Demer abotama et puis ye ku tokokende na biso balimete wana te balemba wana te longue histoire toyeka na kapela na bango wana na ezo na bango wana tobandi ezo tobandi koya malema tokomi kaka na kwa baboro soki tosisi na baboro tokoma bakomi kesi tokomi kaka bakwandu bato bakoma maso mabanga mosu ekutuna témoignage ne boye ndenge nini ye kutuna eza boye tiremo moko ke na ye koi moko zwi ye mwana mabe boye na boye nga moko combien de fois nefomi na obenga na ye bartere ya président baréseau baolinga bafilme alali nga bite botika bongo mwana mare te mwana mabe nga bite botika osala bongo te wansi wana naokende osala bacousine estar epa na ye nga onofute mbongo alambi na chaine na nga liboso ava babloke yango si nga onopesa mbongo alambeli nga asali émission tosali babenga ngo nini cousine de star ozomona mwana aza mwana mabe siko tozwi éducation mwana na ye mpo mwana ekoma dea na niveau ya ogangi ye na miso ya bato agangelaka mama bango misapi mpe boye baoswana na ye osala eloko tosala mpe eloko te yango mpa komaîtrise na youtube te yango mo eloko na oloba na siko mwana bongo ofingi Demer Nianga mpoli mono bazokate na kiti baokate na douche baokate na toilette place nyonso likolo ya Beaufort awa mpe nga aza na facilité osomba champagne yo na facilité osomba champagne yo so eza bongo saka na pale eloko ali eza yaya naoloba na yo mwana baviole na école baviolane na école na classe babengane na école oye na tv na uniforme boyi toye mpe so na tv famille mama mabe mama soni ozopermettre papa wana abima na mwana na ndako famille eya baoviole mwana na ndako famille eya evanda nayebi makambo wana na tv tika mibali na biso okoti ntina génération na biso lesbienne nayebi yango te ya tete lesbienne makasi nayebi te bano benge dadi ndenge nini molimo ya na biso mpe na kimia ye abima bato ebele abima bato ebele bango batombolaka ki lesbienne ya 7e bagarre bango badiembelaka 7e bagarre lesbienne 7e bagarre lesbienne ya tete ye moko bano benge dadi ya tete bano benge dadi eyebani bona tv bimaka te ozomona ebima te ndenge nini bato balobaka na bango bato balobaka na te bonjour dupine bato balobaka na ye te nde basalaka baerreur bato bazwaka ntango koloba na bango te ngai naza na matière na te omoni nga ata koloba ti mwana wana ya aveugle wana
alati net eza nga na osala régime kingo na nga ata so esembo metika la poso te biso nyonso tout tozala minene ozomona babiso nyonso tout tozalaka na mwa basante ingo papa mona boyango na boyango te botambola ndende bamamona nga aveugle ti so olatika lunette pasa misu boye na mopo kolata mpe nete epesa mina bato nyonso te oui balobi yoka docteur anzamba ase nga lunette na nga na longola so alina lala nde longwe ne longi ata naza na ndako mpo naza baneti mibale oyo eza epermeta nga kotambola mpo komona mosika naza mpe na lunette oyo epermeta nga navanda natala tv ozomona sikoyo docteur abi na nga lata lunette tambola bango bakomisi nga aveugle batime so babenga bartime bakomisi nga bartime tozenga no ya tete tendresse na zuma balobi 7e bagarre azwa te lokolo kilo zozo akenda poto te boye na boye bayela biso ya tete aza na nini ya tete aza na nini po soki aza na lupango 7e bagarre mpo aza na lupango mutu nio te kobeta liso ya vina ete mutu nio te kokoetale vina ete mutuka bana 7e bagarre baza na mutuka keche kende otika bango na classe azwa makeche mobabi valeur na nga na kotama na keche te naniyata makolo me bana na nga bakende na classe na keche mère 7e sikoyo yo mutu abongo oya kofinge mpo ozwa ta na ye oyo bapeke mama na mokolo wana ya lesbienne afinga mwana nga lesbienne bongo yo moko ozalaki nani yo moko lesbienne makasi bano bengo dadi atika wapi komaka ya sese atika ndeni bon bapeka mpo ya na biso wana mpe nzambe asali solako père son âme baba bongo père son âme père son âme ataka père son âme wana ezaka makambo ozomona yo ozoya kobetela vie privée ya moninga na tv ozoya kobamba ngo mabanga mozotala rétroviseur na moko te soni oye awa naza na makambo ya kimpese naza na makambo ya bacomédien ye tete yaka na makambo ya bacomédien wana tozela okosepela mais ça fait déjà plus ou moins 2 mois depuis mambo te 2 mois te auti kobandela yango lisusu awa auti kobandela yango na nushka awa abi nga naza émission oyo afinga yams alobi yango alobi si abi nga naza na makambo ya bacomédien ekala mingi te na oya nango ye tete yaka na makambo ya bacomédien na osepela yaya bato baosepela bainnovation eza Bernard Itumba te bafashe Kalombo te bachapele te batasika baraïsi te bafendi te tolongola bien qu'azang en tout cas il y a beaucoup à parler avec vous en tout cas on nous signale là que le temps est presque épuisé maintenant j'aimerais quand même commenter un tout petit peu par rapport à l'histoire il y a Bijou la Reine aujourd'hui qui a eu le temps d'être vrai. Je ne suis plus dans la famille Bota, dans la commune de naître, si je peux faire mon travail. Bon, eza opinion mutu. Biso to ya bela, nga luka Belleville luka ngati, nga nem na luka Belleville. Ozomona, ba biso oyo to ya famille Bota na mbongo te. To ya famille Bota na mbongo te. Toya totala mutu mo boye depuis 2015 babanda ko finge depuis 2015 seul contre tous elle est toujours combattue et pas bateau ya sala bolamu bateau peut-être que moi lipa na tongo pe ala la peine ma éponge malonga grâce à moi na moi sou na Belleville 2015 depuis ozomona lelo so to beta machine ba 11 ans 12 ans ozomona aujourd'hui 9 ans. Oui, 9 ans. 9 ans. C'est beaucoup. 9 ans, il y a un silte. Mais au grand jamais, moi, je suis à la TV à Finga Moutou. Mais quand on a fait une talinga, non. Il faut qu'on défende ma bonne cause, ma bon sens, ma bonne valeur. Aux hommes, mais je la reine. Et ça, problème, c'est Belleville de Konaye, a qui soutenir Belleville benga besoin la reine. Ye moko ayaki abike non nga na porte parole ya famille Bota ya Belleville Kandi ye montant amoni azan naître bon gloire à Dieu et puis elle a ajouté que na solera très bien à Thérèse il y a aussi Théwana Kosi
Si la robin en en tout cas, wana kosi ya kabilo balo basola te. Wana kosi basola te quoi. Asa la claire za pemba kosi basola te. Pour tout le banya, on peut s'attendre ça qui est à côté. Et ça problème, t'es bon Belfort qui est là-bas tout. Belfort qui est là mon tout hein. Il y a des choses qui dans la famille, mais tu as mon gars qui est là bon. Asa grand tero to sola bien, to za même moral, to kabon to ka so to kabon na musala. Ki bonde ko ki yana ba leke tikala, mais to kabon so ki ya ko ke ça ba bijouchou na e. Akesa ba bijouchou na e. Biso to famille libota, to ya bela, to ya et pas belle vie, to ya la mbongo te. Toya pe wana te pour la belle vie batu. Beaucoup plus je suis venu pour défendre les intérêts de belle vie. Oui, ma valeur à belle vie ko talisa mokili combien belle vie a sa valeur. Bon allez, et ça problème te ba lobby. Tokoye ba bango na ba misala na bango. Polo baniwa. Bani mwana mbwana ntaba ona namta imbango pichu mwanza to yeba mwana tonga mabana na bango te bangi mwana ye o ntaba umbwa wanga pese exemple c'est ya mwana yango wana OK osomona na vie tout ça vrai to linga mutu l'intérêt te to linga mo oboni belviana azoba pété. A cause pas vendre à la bité, muto et muso no kabele mingi, faut na fina non na la réaction. Le son na sana 2 semaines à PC ne l'autre na tala. Au fin à ta lobani. Yo quand tu bato be le bon fin à belle vie. On va commencer la belle vie à sortie médiatique. Et ça muso ka pour $50 à belle vie, ça de 3 mois 8 ans. Tant ba ne ko zwa. Au fin à ta na te va comme ça ko adorer au loba mais que on nyo so to eyé la loba lobi. Mais so ka zwa on te ka 2 semaines. Et puis m'en parle. Pour aller à 7e bagarre, on a tourné dans Bellart. Jusqu'à présent. 7e bagarre, on a tourné dans Bellart. Au sommet, on a tourné, on a habité ce qu'ils avaient avant. Mais depuis, non, la mona a été. Non, la mona a été. Pourquoi pas 7e bagarre avant dans la Kita Lubama Kambababé? Maman étoile, et tous en a. Récemment, 2 films, les cas, maman étoile a tourné. Maman Moseka, maman Kalunga, papa Lempe, ils arrivent des fois pour tourner na Bella. Pour nous, ceux qui ont bien tourner la Bella, il faut voir au sort à sortir de tika. Pas la vérité. Au tika Bella fan, maman. Tu vas la vérité. Tout à fait. Tu as lobby été. Na lobby été. Mais quand on est bazar, vérité. Parce que mutam mutam mitala. Azapar. Naza vrai, ton naza faux. Merci beaucoup, Dankazang. En tout cas, on a fini avec vous. S'il y a un mot à dire par rapport à tout ce qu'on vient de développer, également, s'il y a des dédicaces à faire, ça ferait important. Vraiment, merci beaucoup, Nabaïma, surtout à l'Ingarabi, Sobiso Pente de l'Ingarabi, vraiment, Poutine de l'écriture. Merci beaucoup à Mauvais Propre, Jean-Paul Kapingamote, ma maman Nancy. Merci beaucoup, Mauvais Tito d'Acosta. Et pourquoi pas. Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à Johnny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle. Johnny Lema ya bati ya Sarah Lema et pourquoi pas Nene Nzimbi la brésilienne, Doris Mwambani qui soka la patronne Roger Mbouye international Kabobo, Armeline Tumba, merci à toi Miss Margot la patronne à Patiti Tengue. Un grand merci aussi à Nick Bams de Brazzaville et tonton grâce à Chico Sana, merci à Chapeau. Merci à Yomoko, merci à Exode Mikego avec qui derrière la caméra. Merci beaucoup à la famille Botamobila. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir disponibilisé tout votre temps pour venir nous honorer sur ce très beau plateau en tout cas. Un grand merci à tous nos fidèles abonnés internautes qui nous avaient vraiment beaucoup prêté l'attention de bien finir cette émission et surtout commencer aussi avec tout enthousiasme. Je dis un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête de la vie, surtout la bonne santé de rester toujours actif. Un grand merci à John Mikebi, un grand merci à Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La fille qui dérange, Jemima Ibele, mon à succès. Gros bébé de la presse. Ah, j'ai mis ma ibele. Madame Gims, Toto Yatembe. En tout cas, un grand plaisir à toute la famille Libota. Un grand merci à
Mon ami Tiga Taiga Manega, un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Pas mal de dédicaces aujourd'hui pour finir cette émission. En tout cas, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.